Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir partout. Vous êtes dans le monde et je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez nous suivre sur cette petite analyse du jour. Toujours sur cette petite analyse concernant cette histoire. Il y a Ozali na biso. Obez Ozali na katia communauté na biso pour le moment. Ozali vraiment kotoka. Ozali likambo. Il y a Basi il y a Fally Ipupa et ça. Et leur belle-sœur, voilà. Nazolinga mutu nyonso ayebi déjà likambo nini elekaki, mais comme toza na possibilité ya kozala pe likolo ya ba liboso ya mwa caméra na biso pe tout partager na bino, on s'est dit que pourquoi pas ne pas passer aussi pona eza pe na mutu moko ki ko lokota pe moi message na kati ya eloko nga na lobi. Je sais que beaucoup de gens ont déjà fait des vidéos, mais conseil pe moi par nanga na kati ya ba conseil pardon et ça la ka biso bien. Alors, je vous salue, Banderonanga. Tozo ça la vidéo na biso, tozo ça l'analyse na biso ya mouké. Je vais essayer d'être au milieu du village pour une histoire où choquer toute la communauté. Il y a Tina Ipupa, Niki, maman ya bana ya Fally Ipupa et puis maman Nana Ketchup. Oh, tout le monde écoute place ya lobby penzati. Voilà. Na olobela bango nyosote. Donc là-bas nous avons si je peux dire nous avons 4 personnes. Tozana Fally Ipupa, oyo atiki eloko eko matina niveau oyo parce qu'il allait stopper ça, il allait stopper cette hémorragie avant. Tozana Fally Ipupa, tozana Mama Tina, la grande sœur à Fally Ipupa, tozana Niki et puis Mama Nana Ketchup, Mama oyo toyoka Fally ayemba kay banzembo mwasi na ye yanda. Mama Niki azali ex ya Fally Ipupa babota bana mibale, c'est normal na kati ya communauté na biso ezalaka partout dans le monde. Pour que ça la relation à Moutou, Bovandi des 4 à 5 à 10 ans, ça dépend. Et puis, Boboti, Bokabwani, mais famille et Tikali. Parce que na katia relation nyonso, ce qui Boboti déjà. Et comme déjà relation, Oyo Bokoki Suko Kabwanate. Parce qu'il y a des enfants entre vous. Et puis, ceux qui Bozako soit, na Bozaka na ba limite, quoi, ba borne, Fouezala. Parce qu'il y a les enfants qui vous guettent. Alors, c'est par rapport aux enfants, par rapport à la réaction, il y a Fally Otozo Monate, par rapport à la réaction, il y a sa sœur. C'est là où je vais essayer un peu d'analyser de ma façon pour yebisa mutu moko oyo peut-être lobby qu'on occupe kokwea na kati ya situation lokola oyo et comme eli Fally ayeba ndenge ya ko se comporter. Voilà, je vais commencer d'abord na Niki, maman ya bana ya Fally. Maman ya bana mbale ya Fally. To moneka to moneka kambala moko po abandi ko mana ba Instagram na ya abandi ko poster abandi ko koma to yeba ki place likambango ebanda ete. Et puis d'un coup to moni grande sœur ya Fally aye ko poster lettre de divorce et tout parce que Niki a postaka photo ya mariage. Grande sœur ya Fally aye ko poster lettre ya divorce. C'est là où vraiment ça a commencé à chauffer. Avant, on croyait que bon, Ezali jalousie à rival. Hein? C'était vraiment, pour moi, c'était normal. Que Niki a que la nana peut-être c'est provoquant qui je ne sais pas. Et puis jalousie et zalaka ka ceux qui obota kina mutu, ata ceux qui bokabwani peut-être comment regretter que place na yo wana. C'est toute ma communauté na biso ezala penza mingi ke bozo yo kanate batiraema ezali. En tout cas, pour moi, je comprenais ça, je prenais ça comme ça. Je dis, ça va crise de jalousie entre les rivales et Mibale. Et puis, voilà, d'un coup, tout le monde, grande sœur a Fally à continuer à Likambango. A posté photo, comment on appelle ça? A posté lettre et à divorce. C'est par là que moi je vais parler. Basi a Fally Mbango Mibale, Niki na Nana. En tout cas, on a touché Bangoti. Parce que Moutoki ko gérer Basi wana Mibale, c'est Fally Ipupa. Mutoki penza ko gérer bango. Amona naka mutu ya mayele, amona aza penza na mayele ko ezate ke amona naka. Parce que bima de 0 à héros, ndenge akomi na niveau akomi nango na kati ya communauté na biso. Ça montre que c'est un bosseur, c'est quelqu'un d'intelligent. Parce que intelligence c'est un mot moko et sifira kate. Soki o bossa o ebi ko bossete. Ko za mayele me ko kano ko bossete. Mais lui vraiment c'est un bosseur. On voit les résultats ya ko bosser na ye. Mais la question que je me pose, comment elle n'arrive pas à maîtriser ces deux femmes-là?
o bazali ba mama ya bana na ye. Parce que baza obligé d'être ensemble na sens ya ko vanda ndako moko te mais ya kozala en bonne harmonie parce que bango mibale baboti bana wana jusqu'à na faire mokili oyo baza bandeko. Donc bango mibale ba moi crise ya jalousie mike oki ozala mais niveau oyo Tina Ipupa komisi biso nde ememi siko trop loin. Alors c'est place wana na olingana loba. Po nyoso no kiko loba je crois que batu nyoso basi ba pesa i conseil na luka ko simbeloko batu nano ba simbite na mekipe ko expliquer mon ndenge nanga po aider mutu moko na kati ya histoire oyo. Biso nyoso tozali scandaliser na eloko oyo. Et surtout que ekweli star munene ya communauté na biso soki eutaki epa ya ba adversaire na ye ba musicien mususu to ba journaliste ba chroniqueur tout ça là on allait dire que quand ndenge zalaka ba jaloux ba tout ça mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans tout ça euti na kati ya famille na ye oyo Michael Lamba yemba ki bitumbe euti tiki libande koti tina kati ya ndako. Donc ba guerre oyo fali asalaka azo yembela ba jaloux ba nini ezalaka ba tout le monde en Angola c'est normal. Et la rivalité ya musique na bango, ya musique ya bango etambola ka bongo, il faut pas moi conflit ezali pour batu baza ba côté prix pour esa la ke batu ba soutenir ka bango. On connaît comment ça marche. Exactement que baza ba ennemi penza ce qui ndengeni. Mais nous savons comment ça marche. On te la ça la groupe na ye batu na bazolo belaye. Mais oyo eza penza bitumba ya kati ya ndako. Et puis ezate ke ebimi mbala moko to mona kindenge bandaki malembe tito koma na niveau oyo et vraiment c'est pour moi c'est trop sale parce que ezako salir fali omoni na lingina sona mama na ndeko na biso ya mwasi Tina Ipupa yo zali grande sœur Fally Ipupa. En tout cas il fallait pas répondre na biloko oyo niki abande koloba. Donc maman ya bana na yo ya basi mibale. Il ne fallait pas pona ko garder ndeko na yo. Pona garder honneur ya ndeko na yo ya mobali. Ata soki niki afinga ki bana na yo. Aza mama ya bana na yo et puis avant vous étiez toujours ensemble, non? Le bozo bokabwani mais oyebi koza tata ya bana na ye. Ce que moni atangi kombo na yo, c'est que tu allais faire peut-être de la pele avec des témoins. Au gangeli botombo ki bokati. Fallait pas kobimisango. Parce que oza consciente que makambo esali ezande ko salir petit frère na yo oyo aza déjà star et puis aza na ba concurrent na ye parce que dans la musique c'est comme ça. Azana bato balingaka ete, azana bato balingaka ba star nyoso ya monde, bazalaka aimé na mutu nyoso ti. Azana bato oyo basepelaka na yeti. Ayemba pe banzembo ya ba jaloux banini. Mais ce que moi j'ai pas compris que c'est toi sa sœur nde okomi ko swana na place na ye, okomi ko swana na ex na ye. Tina niveau bo bimisa na ba seko biso to yeba kite ya. Toyeba kite ndenge bakutanaki na banona soki sisi soki nani. Moi j'ai pas compris comment vous pouvez arriver à ce niveau là. Comment bokukaki ko arranger eloko wana ti. Comment okukaki ko maîtriser kanda na yote. Obimi peza na media. Na place oyo fali kuto éviter ka media. Et oyebi bien que oza grande sœur n'est propre. Soki yo leki automatiquement les gens vont voir Fally. Parce que tambola rabon. Bastar nyoso ya monde na bandeka ma Michael Jackson bango nyoso bakoma yiko bomba na parce que nyoso bakosala ekolata ndeko na bango. Moi franchement sorti na yo na média j'ai pas compris. Si réellement lingaka leki na yo lingaki osala ngote. Peut-être c'est une erreur lingaka na okolo batiko lingaka ete pardon. Mais cette erreur là pardon que tu viens de faire c'est vraiment condamnable. Ozalaki obligé ko répondre ni quitter. Ozalaki obligé ko zongisela nikite. Ozalaki obligé ko leka na médiate ko zongisela écoute c'est pas grave. OK kende. OK kuna epa na ye, OK pa na ye parce que oyebi pa na ye bana na yo bafanda ke pa na ye. OK o matina mutu ko OK kuna bosololi.
ou si c'est pas ça au bengi na téléphone bo soli bo suki si na téléphone parce que boza ba proche boza famille ya star moko boye oyo azape na ba rival na ye siko bino moko boteki omoni histoire na bino pesa na moni ngona ndibi pesa histoire ya Abel na Caïn donc mutu azalaka pembeni ya mutu nde abomaka vraiment mutu comment bino boki koteka star wana ndenge wana comment boki penza ko bwaka ye na media donc bosambwisi ye na media atina niveau wana grande sœur propre ya Fally o raconter n'importe quoi tout d'ailleurs makambo ya mwasi na mobali bakotaka penza te ndeko na nga parce que tant que pe bana baza na kati eza likambo ke okota ndenge modele okoti te ti ya kofinga fi wana ndumba tout ça non c'était vraiment trop faut toyeba komaîtriser ka ba colère na biso faut vraiment toyeba komaîtriser ba colère na biso tu es allé trop loin ma sœur trop loin penza parce que oza grande sœur ya star ya munene oyebi bien que nyoso yo koki kosala eko toucher ndeko na yo et puis azape na bato balinga kete comment tu peux lui faire ça boke ko gérer likambo wana na niki wana c'est normal ce que ça na banini ba si réellement au bino bo epesi biso des réalité parce qu'il y a pas vraiment trop de choses hein à makambo bolobi mais l'air bo mona ki azo poster mais vous pouvez beaucoup ko kende pe kune pa na ye bo ebi non il faut arrêter aza star mune no ko sala boité s'il faut tu veux que on te paie quelque chose ba star même ya mboka ya monde ya ba sala bongo bo futier po atika biloko wana azo sala pona ko salire kombo ya papa ya bana na ye aza muto alingaki peut-être ayoka mais que il y a les qui na média yo pe les qui na média yo ko bimisa ba biloko tout non c'était pas vraiment et salio el kitisi yo muke oza déjà grande sœur ya star ya munene donc il faut oyeba ndenge se comporter ndenge balobaka na YouTube ya star ya star oza grande sœur ya star ya munene donc il faut oyeba ndenge ko se comporter okiko ya ko teka na media ndenge oteki ete et tout siko ba tout ba profiter ba komi ko loba n'importe quoi oh Niki c'est normal que asala ba crise na ya jalousie c'est normal abota aza ex na ye aza ka mobile na ye baza pe na bana na katikati donc relation ko kufa jamais parfois pe komaka bato mususu pe omona na ex na yo omoni ke niveau tikala ki ya bongi ya komi na niveau moko boy ko sala pe ba kanda o bandi pe ko loba n'importe quoi c'est normal moi j'ai trouvé ça normal ce qu'elle faisait ce qu'il fallait faire il fallait kokende na ndenge ya privé bo solo li yango na ndenge ya famille na privé maman il faut arrêter oyebi ke mutu na yo ex na yo aza na ba ennemi ebele aza pe star munene pona ko bomba kombo na ye maman pardon et puis c'est lui qui pourrait jouer un rôle wana ezaka ka yo maman Tina oli akoya nango na media parce que awa na media juge azalaka te na kompena na bino te boya ke pas juge na juge azalaka wana media te solution pe moko te na tiko mona tozwa ngo na media te depuis to bandaki makambo ya Aska Olangi na Kevin soki penza awa bakataka makambo mbeli bala na ekufa meti lelo baza makambo to yana na makambo ya Penyele na Moïse Mbi na Mike Kalambai titi tozola bango pe solution te Moïse Mbi na Eliane titi tozola pe solution te do awa bakataka pe makambo te comment yo grande sœur batuno so ba respectaka yo fanda na ngwende na yo il ne fallait pas oya koleka na media o répondre ex ya petit frère na yo oya zali méga star non maman tu as vraiment mal agi ma sœur tu as vraiment mal agi omoni soki olandi ba chroniqueur na ba chroniqueuse bango bakolinga bakobondela otu oleka lero leki pa bango po bango ezokotisela bango mbongo mais yo ezo ridiculiser yo eloko bato ebele bayeba te bango akobondelo yele kaka répondre kaka okotika bongo te internet ezalaka église te il faut répondre bien sûr oye o répondre après yo kobima ridicule mais mutu wana abengaki oya na chaîne na ye oya koleka na live na ye ye akotisi mbongo fin du mois qui est ridicule eza yo en tout cas maman Tina eloko wana ezonga lisusu te ezonga penza lisusu te
Dès qu'on a eu quelqu'un qui a kozonga les sociétés, na landi pe Niki alobi pe ya kozonga pe les sociétés, bo souki sa makamwana na famille, ko bo famille, bo za famille, makile si sangisi bino bo kabana soute. Je comprends que ba crise moko oki ozala de jalousie na part ya maman Niki. Parce que mon bal ozala ki na yemba la moko pour a comme comme superstar et puis ba tino so bazo lobela comme peut-être ko regretter ba temps na yo wana et puis ça kapé ba crise de jalousie ba to ba divorce ba ngonyo so ba yebi so muto a baby aze so eloko tende ko seka no ko sepela mais soki abongi penza etika kapete ce qu'il fallait faire ko kende ko doser yes ko yebisa maman tia na se ezaka ka papa bana na yo tout et tout et muto ko jouer intermédiaire en ezaka mama Tina. C'est ça que yo grand yo ndo koma mama fali azate akufa yo ndo fallait o banda ko jouer ba rôle wana mais o penza o sali rôle o jouer o sali mabe mutu penza a bundi a telemisi kombo na ye siko yo grand sœur ne propre papa moko mama moko ndo zo ya ko sabola na net boy o yebi pe net na biso ya ba Congolais ndenge ezalaka awe ezalaka mafinga ko dénigrer batu ko nkitisa batu babilo kwa bongo eloko te comme ça na kota na nga pe sou mingi te parce que je trouve il y a beaucoup de buzoba quoi. Moi je croyais que ndenge ba media ba ezalaka ba yaka ba pesa ni ba conseil o ya lobby o ya seki o ya nini eza rare omona ke ba alma bazana na ba Facebook na ba moto ba YouTube bazo finga na ezalaka rare nakoma kutokota na nga mingi kuna oya biso zala kaka oya fingi oya nini ya leki nini ya zana nini des trucs moko oyo ça ne nous fait même pas avancer oya bibie ke awa nini nani azate awa tribunal ezate ezala kako samba franchement il faut toyeba ko dozaka bakanda afingi bana na yo me baza afingi bana me bana na baza ba neve na ba niese ya bana na ye bon kepe ko arranger na famille juste pour na ko sauvegarder ko garder comment on appelle ça honneur et à cette star oyo boza tout autour na ye parce que soki yo mama Tina olobi eloko et ko toucher mbala moko fali parce que ça vraiment makila na ye soki pe Niki alobi eloko ko toucher fali parce que ba bota bana ba sangisa déjà makila bana baza soki pe nana ke chopa alobi e ko sala pe kaka et ko toucher kaka fali parce que boza tout autour ne boza pesa ba proche ne ya makasi fallait bota la ta place wana o balo ba pesa basi batonga mboka te bola kisi biso yango bola kisi biso yango bino nyoso misato Niki moi je peux comprendre yena nana ke chopa bazo sala ba crise na bango ya ba jalousie parce que Niki pe abimika boete nana ke chopa sala ka ba snap na ye asala ka ba video ebele azo tindaka et pas Marie Laure kuna ye maman Niki wana akoyoka pe moi peut-être moi akoka pe moi crise ya jalousie c'est normal ba provokanaka eza baza ba rival bazalaka ba rival donc baza ba ex aza ex ya mobali mais ba bota donc ba comme famille donc baza obligé à vivre ensemble et mutoki ko unir basi mibalo wana c'est mama Tina parce que yondo comme maman ya fali bozo songa fali te et loko penser ça le bien te ça li vraiment bien te ça li bien te basi kutu bango mibale na ko toucher kutu bango te parce que vous pouvez maîtriser vos femmes là ce qu'il fallait azana tate mama Tina yo ko maîtriser basi na yo wana bosu ki sipe makambo yango na kati ya privé ke ko bimango na media bo sali te makasi na ndenge fali ya misala ka boye do e sali te makasi et sopi vraiment makasi mama Tina ko songele so biloko wana te. J'espère que batu ebelo baza pembe no ba pesi au conseil wana. Bande konanga nazolo ba na batu nyoso. Na awa na media na bi jige azala nani. Toku ya ko pesa na ba conseil parce que ça peut-être na mutu moko aza quelque part azana mutu pesa conseil ti. Mais là yo ki conseil na bi c'est que non que sale là eza boye no que sale la boye. Mais oye na problème et puis ozoya ko poata ndeko na yo oyo oyebi déjà azana pe na benemi oyebi pe ke pe aza mega star ya communauté na biso batu bakoloba kaka toza na ba chaîne compia ba YouTube batu nyoso na mutuna kolinga akotisa mo eloko ne na kombo ya faliti et puis kombo na bino nde bo salir
Il fallait oser la maturité, Maman Tina. Tu es allé trop bas. Au kiti makasi, au kitaki trop bas. Il fallait pas répondre Niki na katia média. Il fallait qu'il kokende comme on a ça maman banana yo. Que on a sololi. Ça allait être bien. Ça allait être vraiment bien. Na kokende siko yo na fali poupa. En tout cas basi mi baloana, je sais que Maman Tina na fali poupa boke ko maîtriser basi wana. Ko bango mbale bazaba mama nana batko to kotanga awati à part bas snap ne ya salaka o ezaka pe provoka pe bambanda na ye peut-être mais boke ko maîtriser ni kiwana pour ça moi si na bino boyebi na qu'est-ce que pas fali poupa po bino mi balende bozaba responsable ali kambo fali balobi afuta kana bana na ye bien asokipa kana bana na ye en tout cas aza kutu exemplaire ba musicien na biso to yoka likambote awangana mzee mite abangana mwana te to yoka kabakili kili makambo ya basi penza te to yebi ki abotana mama Niki apesa mukanda to yebi pe kasana mama nana nda en tout cas mama nana kutu tubato balobaka ngana loba ngutu mingi félicitations c'est une femme au balobaka derrière un grand homme il y a toujours une grande dame une forte dame en tout cas ala kisakango ke fali penza azana mwasi na simane mais makambo oyo fali pour palingaki a étouffé en mode dès le début. Au moins ni eza bilo comme susu basale la kango bakakipa ka kokolote. Eza bilo comme susu il faut intervenir. Eza bilo comme susu au moins ni pesa que eko toucher carrière na yo il fallait ko intervenir. Tito koma na niveau oyo na ba secret msuto komo yoka awa ko benga na bandeko ndeko na yo na ex no bazo benga na oyo abengi ondumba oyo lobi wa zalaka chel. Donc on n'avait pas besoin de tout ça là. Ce qui ozwa ki responsabilité na yo ofandi sabatwana osola na bango ke he botala niveau ngana za nango et les ennemis ont que moi j'ai parce que na vie ezalaka bongo c'est normal. Ce qui ozo matozo yokana ozo yebana ba ennemi pe bazo bakisa mandenge ozo mata bango pe bazo mata c'est normal les ala bongo il fallait ki ofandisa basi wana lele ko mona ki ba Snapchat wana ba tout ça là na ba Instagram à Niki et puis nana a répondre na ba snap na il fallait ki ofandisa okende pa Niki po ofuta kabana seke solo la kana mama bana na yo olinga ke ofandisa olobi likambo oyo ekende musika te qu'est-ce qui manque ou bien ba proche ya fali parce que naebi biso to lukaka ba kombo mono ya star mega star o baza star star il faut yeba eloko ni tambola kana ki star ba star nyoso ya mokili bazalaka na batu na bango ba manager ba tout autour na bango oyo ba soki ba moni likambo moko base moko ekoki ko salir star na bango ba yeba étouffer eloko wana s'il faut payer on paye même l'argent. Bastar américain basta la kango ozana batumoko tout autour na yo s'il faut payer tu donnes l'argent pour que de boy étouffer problème wana il fallait que ça lango fali pour boy propriétaire pour na biso ba congolais to mesana na biso ko finga na bia on a biloko na biso la ka finga mais fali siko abima en dehors ya Congo batu nyoso wana le bazoka makambo bazotia yo place nini bayebi ba vérité nyoso na ndenge oyo obande kuvina bango mibale parallèle oyo azana Kinshasa oyo azana kin bana baza différence ya 5 mois tout ça bana ya liboso na ba ene wana ya mobali na ya mwasi ya mama Niki na mama nana tout ça c'est ta grande sœur qui dit donc mutu nyoso balongoli babimisi bolumbu na yo libanda oh normalement ba vrai star fali bazalaka na bato o bakenda ko étouffer bango ba makambo oyo ba base oyo ekoki ko salir personnalité na ye. C'est ce que ta sœur Tina allait faire. C'est ce que tout autour, non, tout autour, na yo ba inge ba sala, ce qui omoko za na tante, mais les responsables c'est toi. Uyondo il fallait téléma. Nenge o téléma pesa lokola papa ozo supporter bana na yo. Likambo oyo zo simba carrière na yo. Parce que tu es vraiment un héros, tu es sorti de 0 à héros. Si vous comme moi quelque part, bato famille na yo propre. Ba mama ya bana na yo propre. Bazo sambu so na ba Instagram. O yo za mutu ya babiloko wana makasi. Oza na ba Instagram tout le temps, o mona ba biloko na bango ba postaka.
Eza la maman Nana, eza la maman Niki. Pourquoi ne pas interdire ces histoires-là? Pourquoi ne pas interdire? Na okaki maman Niki alobi azala kutu na Facebook était. Bravo! Vous êtes femme mariée, tu vas aller faire quoi là-bas? Maman Nana par exemple, aza mariée. Pourquoi tout le temps ba snap et wana bani? C'est quoi? Occupe-toi de tes enfants. Oza une femme forte, mutunyo soyez bien go. Oza obligé à koya ko lakisa biso yango te. Tout le monde a par rapport à comment on a mobile non denga évolue. Ça montre que aza na harmonie familiale. Et le monde en a ka. Mais pourquoi aux obligés de koya ko sala ka ba snap, ko boka ka ba jeton. Oza na besoin na ngota. Mutunyo soyez bien que nana que tu peux fali a yembela au prise de balinze bebele et confirmant. Tu n'es pas obligé à koya ko lakisa qui que ce soit. Motoke ko arrêter makambo bandeko to comme à niveau et ça fallait moko. Si Fallait n'avait pas le temps, il avait envoyé même maman Tina. Et maman Tina pensa au BBC. Ce qui maman Tina zala qui n'a tenté basi batonga mbokate. Il allait chercher tout autour yaye. Bastar bazala kabongo ozana bato bakendaka ko étouffer ba makambo na yo. Bakenda ko étouffer biloko ezo tinda ekitisa yo parce que oza déjà star. Bolinga ki star me boye bate ki star ezala makambo ebele ya. Ba makambo ebimaka par-ci par-là. Il faut zana bato baza ko étouffa kango. En tout cas, le problème est qu'on a pas si faute na fali. Parce que ce qui est tout fait likambo dès le début, et quoi il kamba la moko boite. To bande comme on a vu sur Instagram, bah tu vas ça là déjà ba live et belé. To bona qui pas mari là ça là ba live plusieurs fois baza ko ridiculiser ko tuna mwasi fali. Bah tu vas zo benga kuna et pas mari là. Bazo ridiculiser moi soit oh a pesa fali bana mi balé. Il faut quand même du respect. Mutu à côté respect wana ezaka fali mutu sosuté. Ja, ich komme weiter. 5 Minuten. Bitte. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da, Schatz. Danke. Excusez-moi. Donc, maman Niki wana. En tout cas, fallait à ko imposer ba fani na respect à moi si wana ba wario ce qui va wario. Yendo ki ko imposer ba respect. Ba ya respecter moi soir. Ah, ce que baza pour la bango privé za ba fante. Eza pe ya ba mari lorte. Eza privé. Ce qui fallait penser la qui c'est qui problème eza privé, linga ki tika la pe privé. Parce que ba lo ba ko moni toza na mokili moko eza ya intérêt. Mutu azana mbongo. Azana pouvoir moko boy même na ba famille na biso. C'est toi qui donne l'argent fali. Oza ki na mot à dire pour les camboy comme à niveau oti. Et ça, comme ça, parce que c'est ta vie privée. Au moins, les médias ont ématisé Kitsaka. Ématisé Kitsaka, ma casse, les médias ont. Ba Moïse Mbi, ba Kenda wapi. Ba Moïse Mbi. Ba Kenda wapi. Ba Mike Karambai. Kuta bandi ko kana ilona maajabu isumuki. Ba Moïse ba Kenda wapi. Médias Kitsaka ématisaka. Ko ça me foutaka na tout est. Parce qu'il occupe comme bimisa musala et fort sali pendant des années, malamoko kitisi yango tinase. Et tout est effacé, tout est oublié. Donc il faut pas que joue à rôle na yo. Neti wana za basi oyo obonta na bango bana. Ole grand sœur na banda ko sona na bango bongo. Tu as l'argent, tu peux étouffer tout ça là. Tu as l'argent, mutoza na mbongo za na pouvoir. Batu nyoso babela ko ba aigle banini baza kumena na yo balinga ko pesa au conseil te. Pona nini? Parce que biso ki a pesa au conseil au pesa mbongo te. Alors akangi na munoko na ye. C'est pourquoi batu ebele balinga ka pembe na azana batu oyo bazana ba possibilité na bango parce que boko pesa e conseil. Mobile na ngai ebisanga mingi alobi kolinga ka jamais pembe ni na ozana batu oyo bazana eloko te. Po bakobanda ko sa eloko akija lelo bakoyebisa ba erreur na yo ti. Parce que s'il fallait vraiment, s'il fallait avait bateau penza, balinga keka na bolinga solo. Baza na pona mbongo te tout autour na depuis makambo e badaki be ba ebisi presse kende kuna Lucas solution na likambo. Ba ebisi ete parce que bazo banga soki ba lobby, banana boduka wana, ba tout ça na mibali na bango, ba ebi soki ba lobby, fallait akotia bango musika. Oh bango ba vivre kande sima na ye. Tout autour no il faut zana batu o baza pe indépendant.
les gens qui ne dépendent pas de toi. Bah, toi, on a beaucoup de vérité en face. Parce que les Cambo, il fallait que étouffer en modèle et débit. Tu as l'argent, tu allais étouffer tout ça là. Beaucoup qui ne payent pas moi sur la star ya beaucoup ya Allemagne ba sala kango. Maman, to moti bana na supporta ka bana te na supporta bana. Boni yo mutema de makasi wende kona ngai. O seki. Il faut harmonie, il faut dialoguer ezala ka famille nyos. O ya bino pese la kisi dialogue ezala raté. So mto la ndi makambo nyos mama tina lobi dialogue ezala famille na binoti. Ezala raté. Parce que dans tout ça là, tout autour de nous, comme on dit, ça saboté. Parce que c'est toi la star. Et c'est que je n'ai pas compris que ta sœur propre, a mis pesa kaeko. Les cambo ya kae na belle na bando ndi mangote mais na ndimi yango pa maman et maman na biso Tina, excuse-moi maman Tina. O te kile ki na yo pesa na prix mangondo, o te ki na prix mangondo. Na wenze pesa ya media. Et ça l'a atteint. Ok, qu'on maîtrise basmi balewana. Ceux qui payent te fallier beaucoup peut maîtriser pe basinae. Ceux qui azana tante tout autour et faut zana bat moko bazan indépendant. O ba viva kana mbongo neti. O bazaka kawana po basala vraiment musala bazana salaire na bango mais bazana ba activité na bango. O ba ki ko ebise vérité bazo banga te ka ta soki atinga mupanzi na zana vinanga. Donc il faut que check tout autour na yo. Batu moko yo baza ba indépendante bo ba dépendant na yo ti. Pour mutu a dépendant na yo akoye biso vérité. Donc oza pra kokota ka biloko wana te biloko ya basi. Mais biloko ya basi nde sambu isaka makasi hein. Wana eza ba première basi kokota te. Trois femmes soki basangani ba ko sambu isayo. Omoni basi misatu wana. Soki o arrêter en hémorragie yo te. Tina ipupa. Niki na ketchup. Ba okiko sambu isa peso ba kisio Tina se. Pour basi baza maîtrise. Tu as vu comment ça a pété? Basi ba eba ko kangelo côté wa ganga tout ça ba oloba ako bimi ça biloko il fallait pas ebima maman Tina pesa bimi c'est qu'on on n'avait pas besoin de ça. Même les lettres de divorce on n'a pas besoin de ça. Dès qu'il y a des enfants entre vous là ils sont déjà soudés boko kabona ka isuta divorce les à la te boko kabona ka isuta. Comment boko ko tanaje ya muto azana ba asane ba kune ya jalousie comment boko tabaje wana comment maman Tina ko tabaje wana ayebi leki na za star lelo siko mama Niki abandiko bimisa olobaki ni nani fali mutabomaki papa na mama na bino olobaki fali azana kisi tout ça là est-ce qu'on avait besoin d'écouter tout ça là et ça batumso soki ayoki mbala moko akangi hein yango to mona ba pasteur ebele ba limwa ba politicien ebele ba limwa parce que media esambu sa ke ko limu isa penza moto hein. Fali azali bendete bato baleka fali bali moi ba yoka na kai susu te po media ekitisaka makasi c'est que ça l'attention te. Donc conseil muke nazalaki nango fali ko tika problème entre les mains de ces trois femmes là c'est trop dangereux pour toi po basi baloba basi batonga mboka te a blague te za solo po ona moni na mama Tina na Niki no batali ata valeur ya fali te batali ata ba fan ya fali te. Et puis les fans de Fali qui se permettent qu'on finga maman ya bana ya Fali. Mais maman wa bana wana bazana bana mi baleti. Bana wana bazapi bana mi kete mona 16 ans mona 19 ans. Ce sont des grandes filles. Bazo mona nyoso ke ba fan ya papa bazo finga ka maman abiso. Okokipe ko telemela pe ba fan ya kolobino ko simba ma soko lobi ka ba koyoka. Na yoka Karina yebisa ka ba fan na yo bo finga tigre te, bo finga papa tigre te, o mona pe ba fan na bango. Il faut yo moko loba. Pour bana pe ba mona ke papa so pe sa maman biso mo valeur. Pour ebi mwana devant maman na maman za maman. Mais ba fana bazo finga, ozolo belo kote kaki paka bokolo, okoki oti yango na vie privée te. Il fallait que on agisse tout de suite avant les cambo et déborder. Ça a vraiment débordé mais hémorragie o mto katango ezaka kayoto batu moko tout autour na yo ba sangisa basi wana misatu il faut les cambo et si là. Après avoir Niki kollega sa makamna na moni sous na news de star moi sinon ça ba snap na yeb mais tu as 5 enfants maman occupe-toi de tes enfants oza moi si mobali mukete oza moi si penza ya star fallait c'est une star oza besoin ya ko sala ka ba snap putain ya ich komme chat ich bin gleich da OK je vous laisse na tiki bino on va na zo benga na episode benga nini na tiki bino donc Fali Luka o arrêté hémorragie parce que si 3 femmes basangani c'est grave. Ba okiko sambu sayo. Merci beaucoup.
Ok, pour moi, c'est ça quand même. Tu sais pas si vous allez quoi dire. Loba, 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 il faut samba, ça yo. Yo, mutozo samba. Ok, merci. Bye.